na salisi association moko awa na poto tozo aider ba mama tozo mela bango mabele pour esisa bango cancer ya mabele. Alors élément on etambola ki monde entier ba konzi pe ba mona ki yango ba moni pourquoi pas hazala siko vraiment vrai représentant hazala ambassadeur il y a ko véhiculer message pour na ba mama basa la dépistage il y a cancer de sein yango balingi senga na Kinshasa et puis ngana Jean Goubal to ponama ki poto za la ambassadeur ya kotambola Congo mobimba pona ko yipsa ba mama ba kende dépistage pona cancer ya mabele po ezoboma côté ya mo na côté ya melin ba zomona ba groupe moko ezomela ba mama mabele mais baza batu nangate ba filtrer voilà batu nanga na yina ba polo moko bakoma Asosameko, Association des Congolais des mêleurs du Congo, Asosameko. Alors, bateau mazaro mais là-bas il y a ba budget, bazali pe ba polo wanate. Donc bango différence il y a bateau nanga, bango bazo mais la 3 minutes. Donc c'est long. On est commis abus. Bateau nanga ba mais là 1 minute 13. Donc maman commis la gare net la Châtelet, gare ya Melun, gare ya gare ba Aulnay partout en France. Amoni bato wana ba se présenter to ba yaka na badge na bango maman kitika soutien muke ya meli rapidement 13 ils ont chronométré. OK bato mususu wana o ba zo salela na kombo nanga mama zo mela au-delà ya 2 minutes ba 3 minutes dans un problème en France ba tribunal de Bensaïna comment bato équipe na yo bazo mela bimelela yango na mona que bato nanga fo bazaka na teni na badge na ngo ezaka la te il y a lutte contre le cancer. Oui jo ezaka la te no fungula masanga na munoko ngai na ibo fungula masanga na munoko na mela mutu mabele non ozokisa mama bato ba problème oyela ngai alors autorité morale yo nga autorité morale nango alors na sala ki bato bazoka formation comment komela mutu mabele sans kozokisa ye pour diminuer risque ya cancer ya sein. Alors premier lot bakota déjà et ba congolais bazoya belé donc nazola la tête na kongola bureau 9h mais au moins na 15h bazaka wana mistero kominga te komanga na melaka bien na za expérience donc zomona batsukuti ba yininga pona komiyete donc batna na bango Château Rouge bazali bon mona bango bazana ba polo moko ya jaune ba koma Asosameko na badge donc mama nyoso soki OK Château Rouge omoni bato nanga wana go hésiter te beaucoup ça nous moquer pour na bah mon athée juste moi discrétion ils allaient kitika moquer Amélie 1 minute 13 aux hommes comme ça na ça comme si bazo bota ça va guerre comme si bazo ça là bah pour ça là mais pour na ba na ça guerre bah comme si bazo bota quand même oh bon na Congo wana soto kena maternité ngana yo to mona mnake na beni kutu soto bengi lelo mona bana mabotani ozo kama memboko ezana na ruchuru mona pe ba nouveau né mais la ruchuru ko bana mabotani mukileza compliqué donc pas ozo kanisate ko komate likolo esuka on mona ezana guerre montana kuna na bunagana omona pe ba nouveau né ah mais babotani ndenge ni mboka ezana guerre botami kaka kolingo yeba te yo suka kaka pa yo mona kaka bébé kongole mabe na biso to na to yeba ti na mukokoli courage musuka donc na musala nyoso musuka na utika kama muninga na ya sala kibula na markade lobi na ngope mona yebe acheli baya abuzo ba client tout dans les gars comme ben satina ndako congolais alikuwa amesika te ataka audio ndiko na yazo sala le Congolais sont mon ba chemise ou une tezo duma ya okene musika te nazawana kenzo yepe kaka yoji azawana Congolais sont musali maison ya communication téléphone ya okene commerce musute yepe oh cabine bandi mutu to sa cabine chaque pays il a des réseaux sociaux nango il a une façon na réalité mingi ça il a makamna bango chaque pays pesa na mannequin nango oh ça m'a ça me compliqué parce que ya Congolais on a Congo, baote o ya poto. So ye poto, baote o zo mukanda OK Congo. Ozo comprendre. Jamais baté biso to comment to kota na bokonzi bwa likolo. Baté ya biso ngote tous les dimanches. Ozo mo. Nzamba la kisinga, mais so komi
alakisa bango ndenge nini guerre ekokosila wana bakomi baveugle. Mesdames et messieurs, ça a toujours été un grand plaisir, en tout cas de notre côté, de savoir que vous qui nous suivez de partout, vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous témoigner votre affection, laquelle affection, n'est-ce pas, nous pousse à continuer à travailler d'arrache-pied pour produire un travail de qualité, et vous êtes à la bonne adresse. Ici, c'est Congo Révolution News, Congo dirigé par celui qu'on appelle Michel Kombe Aigle Royal, encadré des sorciers. En tout cas, je suis très heureux en tout cas de vous savoir très nombreux, mais également aujourd'hui, quand vous avez ces belles images, je dis grand merci à l'équipe qui est là. Je vois M. Ghislain Massamba qui est là au four et au moulin, à la réalisation et puis devant toutes les caméras, mais je n'oublierai pas celui qu'on appelle M. Depol Béa. Franchement, des Bundes, mais comme le travail, l'appel en tout cas, il est là avec nous. Merci beaucoup Depol Béa. Nous trouvons l'habitude de partout au BIC, à chaque fois que tu m'as invité une émission Oyo, notre but principal, c'est de les mettre en lumière. Parmi les légendes, département, tout ça, la légende Nango. Dans le département, il y a art dramatique, il y a comédie, il y a Mboko Nabiso. Je le dis sans crainte d'être contredit. Il y a bien parce que à sa légende, à son mérité comme bon, à sa Nabiso, à Mystère Seattle. Mystère Seattle, tu connais les lots. Ça fait en tout cas un bon moment, tout le monde en été. Dans ma PC, ma casse, PC souffle de vie, le tout Koutani, soit le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup, John Matope. Merci. Mystère, on a un plaisir voilà, parce que tout va au monde comme on a eu caraboué, on a guetté, ça dit ça a déjà guetté. On peut ça transmettre bateau, guetté voilà. Mais Mystère, ça fait un bon moment où les mots sont dans les médias. Et ça stratégique, tout ça, dans la raison d'un mot quelconque. Merci pour la question, John Matope. Et ça stratégique. Donc, on va tourner dans Nango, en Afrique, plus précisément dans Congo-Brazzaville. Pointe-Noire, on appelle ici Richard Okissi Bambo Tebele, où il y a un na Pointe-Noire, il y a chargé et il y a consul, il y a Congo RDC na Congo-Brazzaville, on appelle ici Bambo Te, et puis on a Kinshasa, on a participé à la deuxième session, il y a lutte contre le cancer, il y a Bamama. On sait qui est nous sommes commis na lutte contre le cancer à ma belle, il y a Bamama. Bon, non, bon, ça va. Oh, mais non, Joe. Dans le véloté. Dans le véloté. Dans le véloté. Ah, voilà. Parce que, enfin, dans un membre, il y a un membre de l'association, lutte contre les cancers des seins. Voilà. Il y a un maman de Bissou. Voilà. Donc, membre est effectif. Effectif. Parce qu'on a une association de Bino, vous organisez les gens. Association est à part. Mais, na Congo, il y a un ministère de la Santé, na Madame Maria, où il y a tali lutte contre le cancer à ma maman, tout ça, ambassadeur. Donc, diplôme, il y a ambassadeur, il y a dépistage, il y a cancer, il y a ma belle pour ma maman. Pour les autres, plus que sida, les autres, plus que Covid. Donc, ma maman, elle est trop pour le cancer, on est surtout dans le Congo. Donc, tout ça, na Jean Goubal, que je salue en passant. Donc, pour Bisso, 2 ambassadeurs, il y a lutte contre le cancer des seins pour la RDC. Si vous avez pour Nibino, vous avez quand même quand même sur la peine à Bango. Vous avez sur base de quelques critères. Tout ça dépend de l'élément où vous avez c'est là que Bango s'inspirer dans la vidéo. Moi, je pense que c'est ça, parce que l'élément moko na salaki pour la comédie, que na salisa sur moko a na poto, tozo aider ba maman, tozo melabango mabele pour que si ça bango cancer il y a mabele. Alors l'élément on est tamboula qui monde entier, ba konzipe ba mona qui yango ba mona. Pourquoi pas Hazala siko vraiment vrai représentant, Hazala ambassadeur. Il y a véhiculé le message pour la maman la dépistage. Il y a cancer de sein. Il y a Kinshasa.
et puis ngana Jean Goubal toponamaki po tozala baambassadeur ya kotambola Congo mobimba mpona koyebisa bamama bakende dépistage mpona cancer ya mabele po ezoboma ezali juste comédie benai na comédie si en plein nango te donc comédie bato bamona comédie on dirait c'est le mot ya bongo va comprendre que à travers la comédie pour faire passer message et puis message yango ekomi où en sommes nous lelo c'est-à-dire tobandaki na comédie en ayant ya gaieté ya kopesa ya koprocure biso joie eza mpe na balection ezokota na kati wana bamonaka eloko moko mystère asalaki boye na boye ya koseka mais yango wana mpe efungoleli yo porte et puis eza lisolo moko eza histoire moko vraiment sérieuse donc lobi ezoboma koleka makambo ebele bato ebele baza koignore yango lisolo yango ebandeki no nini très rapidement lisolo wana nasalaki sketch moko ke ngai Mr Siatula nazo recruter bajeune ya bacongolais mpo natindaka bango na balieu moko boye awa na France par 10 mpo bamelaka bamama mabele mpona kodimine cancer ya mabele. Alors naye koremarke ke kote ya mo na kote ya melin bazomona bagroupe moko ezomela bamama mabele mais baza bato na nga te bainfiltre voilà bato na nga nayaki na bapolo moko bakoma Asosameko, Association des Congolais de Meller du Congo, Asosameko. Alors bato mazako mela bayaki na ba badge te bazaki na ba polo wana te. Donc bango différence yaki na bato na nga bango bazomela 3 minutes. OK, c'est long. On est commis abus. Bato na nga bamelaka 1 minute 13. Donc maman comme na gare net à Châtelet, gare ya Melin, gare ya bagar ba Aulnay partout en France. Amoni bato wana ba se présenter to ba yaka na badge na bango maman kitika soutien moke ya meli rapidement 1 minute 13 ils ont chronométré. OK bato mususu wana o ba zosalela na kombo nga mama bazomela au-delà ya 2 minutes ba 3 minutes dans un problème en France ba tribunal de Bensaïnga comment bato équipe na yo bazomela bimelela yango na mona que bato nanga fo bazaka na teni na badge nango. Donc et puis nazo sala formation bazolanda formation nazo pena place à monene na mo no kuna bazolanda formation ezaka la te ya lutte contre le cancer. Oui jo ezaka la te no fungula masanga na munoko ngai na ibo fungula masanga na munoko na mela mutu mabele non ozokisa mama bato ba problème oyela ngai alors autorité morale yo nga autorité morale nango. Alors on a salé qui bato bazoka formation comment komela mutu mabele sans kozokisa ye pour diminuer risque ya cancer ya sein. Alors premier lot bakotaki déjà et bakongole bazoya ibele donc nazola la tête donc nazaki na bana bebe ko adhérer bato les sio jo congolais na mabele non obiki bato mulongo na fongola bureau 9h mais au moins ti 15h bazaka wana Mister Okominga te komanga na melaka bien na zan expérience donc zomona bato ko ba yininga pona komiyete donc bato na ko bango Château Rouge bazali bon mona bango bazana ba polo moko ya jaune bakoma Asosameko na badge donc mama nyonso soki oke Château Rouge omoni bato na nga wana ko hésiter te bo pusani moke pona bato bamona te juste moi discrétion ezala kitika moke ameli 1 minute 13 so moni mutu akomoleka 2 minutes 3 minutes aza ya biso te infiltré eloba jésus tokoyeba bango na bizaleli voilà donc infiltré voilà voilà histoire oyo bandaki kula euti kuna lelo efungoli bapiste ememi yo ntina mboka bapesi yo baakorde sikoyo tâche moko mpe eza mosala mpena sérieusement so parmi batâche oyo baakorde na yo nini ozomona mpena ke eza makasi mais oza na choix te il faut kaka obunda nango. Merci Joe pour la question na yo tâche ya makasi na banaki nango na comédie sikoyo ministère de la santé madame Maria bavandi na comité na bango bamoni ke banome nga ambassadeur mpona na véhiculer message ya lutte contre cancer ya sein. Alors faut kobenga bamama moni tâche nango partout na Congo Goma Ituri tokende partout tokende po tobelela bamama bakende kosala dépistage parce que soki badépiste yango avant bakotraite yango mpe avant mais soki ekomi avant na stade avancé mpo bacancer mingi na bacour tozwi
Et mon anaka surtout mis na stade moko avancé. Donc mon amutu moya biki ya te faku faka. Donc so ebomi ba mama ebele na Congo. Bato mingi ba bongi se bandeko na bango, basi na bango ba mama pour la maladie on a cancer à sein. Et puis biso on a pays moko ya moto. Vandi na ba pays tropical ou ils ont ba fait très chaud, voilà, ba maman na so ba ka ni ba décolleté. Donc on dit tout le polélé, moi c'est ça qui provoque que le cancer et mingi ya mabele. Donc tout l'été penza congolais tout partout azali tout meka ko telemelango po mais na ba y encore une fois ils ont plus que sida plus que et bon dans les calmes et bon dans les calmes parce que il y a un soki quand mon ami est commis terminé la fin quoi na suka mais on faut où est lango avant dépistage né et go ça là que baye ba que maman on a cancer il y a mabé. En tout cas et le mystère alors c'est très important dans la mesure où toujours ces cas tout ça mais c'est très très important même biso peut tout le monde to yebi ba tout mususu yo batika biso au moment où bazo détecter yango il y a déjà la phase terminale et même mutu cancer ça toujours bon so ka ba moni yango c'est ko comme na suka donc wana irrécupérable aux hommes faut qu'on mystère na début na bengi icône na bengi icône ça dit dans mesure ba propos na ngabi pourquoi na bengi bon parce que zo milité titre wana combien d'années d'expérience déjà pour banda musala ou en tant que professionnel en tant que professionnel na 40 ans d'expérience. Il y a Moussala Oyo. Donc, il faut que vous fêtez en haut, tout ça. Donc, 40 ans d'expérience. On dépasse Maloba, on a tout nos 40 ans d'expérience, et ça est belé. Mais qu'est-ce qui fait que la longévité de ce domaine, tout ça, il faut célébrer en côté. Parce que vous avez pas de votre vivant, il faut tout célébrer à Cabino. Et ça va événement un festival à Mounene, Mystère c'est tout à l'honneur. Nous tout le monde a la musique, on aura papa Nabiso Simaro de son vivant. Nous avons pas de sang bon, on a la bosse on a confiné au Selanga. C'est-à-dire pourquoi dans le domaine Nabino il y a comédie théâtre tout bien en bongo. Tout coûte ni peine loko on a mingité. Babeta Bino Kara, tout va considérer Bino au même titre que artiste musicien musicien par exemple. Merci Joe pour la question. C'est une bonne question. Au monde, na mboka na biso to yebi ba valeur te. Valeur. To yeba ngote. Au monde ba ndai. La côté na Bali. Atikala 9B wana. Atikala 9B na Afrique. Na moto moko fo na rompa victoire ba tendai. Na kufaka bo. Le temps na kufela. Quand même malheureux. Donc na mboka na biso yo moko mi bundela. Yo moko mi bundela bon. Moi je suis pas mieux placé dans un moto yo habitude nanga na lela te ke no ba konzi bo pesa na médaille so boza na médaille te bo pesa na ta chaînette oh zo mona poso ba kongo za na médaille o pesa na te ba le na ta chaînette bien bag le logo mo ngane mwana bien mayaka donc ba peur quand même ka ba pesa quand même mais so ba pesite eza bango ba moni ba pesa te donc moi je préfère mieux le quoi na yeli ke nzambe mutapesa nga don na pona côté de mon classe te amso ba kina ngomba ina batangi nango minga eza don oyo nzambe te kati nanga nazala humoriste parce que une différence na Congo toza na bato théâtre bata maboke na ba acteur na ba humoriste humoriste akozala neti biso boye na kozala ngai moko one man show na lo success stade mobimba one man show. Nous allons mingi na Congo. Ba stand up. Voilà. Donc on va mingi mais bato maboke bata théâtre to na bango mopiko. Donc alors mayelo yo nzamba pesi biso poto zala auto zali to yeso na poto to zumo ba formation pour na ko kembisa ngo. Donc il faut mboka na biso etala pe ba oyo mususu bazana mboka biso nzamba pesi biso grâce to zana poto. Donc o batikali kuna eza kaka passe pour mboka na biso yebaka ko valoriser bato te na moment nango. Il faut yo moko sala makasi na yo moko soko zili ministère soko zili ba konzi ya mboka soko zili mboka d'abord eza na ba problème eza na ba guerre eza na ba nini mais rien n'empêche que na sa ba guerre wana ba konzi pe bazobota bazomona kamzo kamsana na sa guerre ba konzi bazobota
ça va guerre bakonzi bazosala oyo bakomi kosala mais mpona na sa guerre bakonzi balobota quand même. Oh, bongo na Congo wana soto kena maternité nga na yo tokomona mnake na beni kutu soto bengi lelo mona bana babotani moso kama memboko eza na guerre na Rutshuru on appelle nouveau né mais la Rutshuru ko bana babotani mukele za compliqué donc pas aux organisateur ko mater likolo esuka on mboka eza na guerre motala kuna na Bunagana on appelle nouveau né ah mais babotani ndenge ni mboka eza na guerre babotani kaka kolingo yeba te yo suka kaka pa yo mona kaka bébé kongole mabe na biso to na to yeba ti na mukokoli ok talaka ah babotani nzambe merci babotani kolingo yeba te babotani nini mboka eza na bitumba kuna guerre ezali non eza mabongisami ya nkolo voilà. Merci beaucoup Mr. Setou, mais vous avez parmi ma vague ya ba artiste oyo boya poto kala parce que avant bino ezaki na ba ene lokola ba kulutu mangobo oui ba kulutu mangobo on a fait kufa mwanzali oui donc ba vague banda ko ya poto kala après bino pe boya ko ya poto après bino pe ba msuba ye ba pour ne pas citer des noms et tout mais ko s'installer na poto et ba ki c'est là yo nini to elongole là yo nini en termes ya carrière na. Merci pour la question na yo. Pour s'installer na poto na carrière nanga et bakse nanga plus so bing singa donc tala banda bambula wana naza kaka na matite na kitite naza toujours en mouvement nazo sala toujours ba voyage nazo sala toujours des spectacles. Je suis le seul maître de cérémonie à wana France oyo na bimaka banda nazo kene ba mboka ibele donc naza na calendrier moko plein. C'est grâce d'abord. Puisque nous avons poto kala, nous avons après battu Mangobo, fait Manzali, que son nom repose en paix. Alors, tout petit goût on a comédien, Baya qui s'est installé. Donc il y a pourtant plein succès. En plein succès, au Katina Tsaoui, nous avons la Macambo. C'est ça qu'il y a Yébelard d'Otoni. Yébelard d'Otoni, tout à Kokodio. Mr. Non Kokodio. Rotala yemba zona awa sona tikali awa otali et puis l'époque on a Isaïe muke ba changer mon couleur muke mukombo soye mukombo soye mboko ekena na bisanga sanga boye ila mboka moko fona tella mona musika on a yebelado na sotava ça a plaisir so na moni ba comédien bazoya ko installer na poto na moni ke ça l'a dit soit. Alors tant qu'on y est installé na poto, ils ont été ko installé pour comment non aussi la no bongo. Non. Donc ce que c'est bongo c'est que ils allaient musala na yote. Ba parvenir bazala na misala nyonso. Mona mutu moko la radio mato pe lubipe. Ache mutu akomi pe kutuna ba. Miso makasi no ide. Au chroniqueur. Moso azo filmer ka cameraman azolanda yepe lobi na cameraman ayete a filmer courage moso donc na musala nyonso moso na utika kana muninga na ya sala kibula na markade lobi na ngope mona yepe acheli baya akomuza ba client donc dans les gars comme ben satina ndako nous congolais alikuwa amesika te atala odio ndeko na yazo sala le congolais so mukolo ba chemise oyo mtezo duma ya okene musika te nazawana kenzo yepe kaka yoji azawana comme les musali maison ya communication téléphone ya que le commerce musute yepe oh cabine bandi mutu to sa cabine mun ko mun ngapi kala pesaka e banda ba mama les gosses mutu so les gosses ba mama sefa mutu to akese ko pa Chine ye mutu to na Chine Dubai ye mutu to Dubai comme la zabongo atala musika tatala ngapi lufu ye boye lufu ko tutango ye mutu to lufu donc congolais azakaka azolanda yo mazotibie yo pourquoi les loba pasteur ba comme belé pour ba pasteur bazalaki batu wana bazotamala no ba pasteur amon na ko sala pe yanga asali yae pourquoi ba orchestre comme belé batu wana bazina amoni ke ah ezo futa ezo kongola ngaye ba ozaki tina mukokoli kongola za muto tina mukokoli fayeba ozomona tala lelo président Fachi azoyi ba master na ye ate bango ba conseiller proche na ye mais bazolinga ba yeba ki président ngo akomi kuna ndenge
ebele balongoli bango ozomona donc congolais faut ça gagner attention congolais ça compliqué congolais ko kufa lelo akepe na lola omona ti azolinga yeba nzamba sala yebiso ndenge ni na banga de lokone salama congolais za muto opesa bina confiance te po ko to na banzelo boliaka ndenge nini Yenzambe pour ça la mokili abande donc congolais ningo yeba excès de curiosité mais là lobby excès de curiosité o minde peut au mona ngaki na solo na oli solo na parce que ça parmi bato bozana na franc parler le mystère au mona ba réseaux sociaux mingi ba TikTok ningi biso ba connaître au salé lango ils ont se penser ça ou pas. Merci Joe pour la question. Tous on sur Congolais, tout ça c'est congolais parce que chaque pays il a des réseaux sociaux il a la façon la réalité mingi ça il a chaque pays peut avoir un mannequin oh ça m'a ça me compliqué chaque pays a un mannequin il a bien un makambo nango vous comprenez mais il y a congolais nous les congolais quand nous prenons quelque chose et là tu peux le parler français pour pas y avoir il a tout Sonia comme biso Congo bamba pays mususu bayoka kango congolais soka zui eloko ayeba kosalela ngo te par exemple réseaux sociaux eza basala ngo soko lingo luka momo ko boyo lingo luka likambo obeti na Google expliquer yo ndenge kosalela ngo mais congolais azwa ngo soka ke somelamba atina réseaux sociaux azolia ngolo atina réseaux sociaux azolia ntaba atina bakena ngo musika bazo sala sexualité bakizo que nous sommes sur les réseaux sociaux baboyani na couple bayena moti na réseaux sociaux muta défier loko oyeko na ozokupa afuta nyongote oyena na réseaux sociaux ole perdre de temps luka mobo elaxini likambo boye et ça la nini po non comme là yena ngo makamno surtout ayena ngo na réseaux sociaux tala TikTok abate baby nangina bato basalaki yango mokolo na Paris awa ba siliki ba bisaki la sobo to kata TikTok na bana mibali na ya basi bibinela Mr. Ken Malembe ozangina na ba ko TikTok bato asala réseaux sociaux nyonso to ba benga nga ba dime koma na Congo boza nini na bato yo kaka bango te ngala mona ba pasi na ka mutema munini na vanda na tali mercenaire congolais to sala nini avant-hier tel exemple na pesa bato basala poison bazo regretter comment ils utilisent ngo na ndenge na ye comment ko motila mutu poison na taba donc ba minimiser ba baby valeur à poison ba tsaka ngona ndi oyebi ko boma mutu invité na restaurant yo yebi ko boma mutu hali ata bien mukola suka comment ils utilisent mutu poison na mikate na kuanga na bakamunde donc na makamoko ya pamba donc bato basala poison ba siliki Congolais zoye ba soutenir Congolais c'est valeur à poison si valeur ya réseaux sociaux si valeur ya poison donc au cause na ne loko te ba tsengo poison tout mon sens donc na piaka na ba bomi o kamera na piaka no ba bomi o bomi ni ba msuzu nzamba zoye yamba kuna me o yakufeli nini o te ba tsengo mazana loko tala na rien on meilleur na sali boy au Congolais nous nzamba zo pese na kanda a comprendre te pour na plaisir kaka abomi mutu donc eza pena pasi jo matope donc congolais nayeba te suka na ngo ok za batina biso to zala bongo te donc congolais mona neti akotika l'éternellement jamais na ba église oyo tokendaka bateya biso so bien ndenge nini bakoteya biso bango bateya kaka okobala okobota aucune poto, aucune sasa. Bon, tout ce qu'on a, ce écoute sur la poto. Donc aux hommes kanda, c'est-à-dire aucune sasa. Ce écoute là. Mais jamais battu à Congo. Aux hommes kanda. Aux hommes kanda pour aucune sasa. Comment battre à Congolais? On a Congo, battre au Yapoto. So Yapoto, battre aux hommes kanda, ok Congo. Vous comprenez? Jamais battu biso to comment to kota na bokonzi bwa likolo. Battu ya biso ngote tous les dimanches. Vous comprenez? Nzamba lakisinga. Mais soki komi alaksa bango nini guerre ko bosila wana bakomba aveugle. Nzamba laksa soudi.
donc eza pasi mpona congolais donc soki ozwi congolais otie na meso banotigi ye obela liboma epuis okufi mpe okoki koyeba ye te. Mais, Mystère, est-ce qu'on a remarqué le Mogo? On a toujours une jeune génération autour de toi. Tout le monde a Massalanga SOB, je te salue de là où tu es. On a peut-être solidaire à Missy. Tu vois, on a toujours entouré les jeunes, Bazarano toujours. Alors que tu es il y a art dramatique. Et ça, mon comment esprit à nous les mouquets. Et comment on a guerre d'esprit. Le moment où on a vraiment réglé ma compte, on a réseau social. Mais jusqu'au point, malgré grandeur na wana, on s'associe toujours na balé qui nous base toujours na bâtir révérence pour nous ça réduit quoi. Merci pour la question. De 1, humilité, donc il faut m'équitter ça. Na m'équitter ça va. Na commune na niveau saï, na commune na niveau sobé, na commune na niveau vide loin, hein, la leader à Messi. Et puis pour la kolutu, olingi balé qui va se faire na yo. Respect, il faut respecter bango. Cause la te bango ba respecter yo. Yo non faut bango respecter bango. Après au moins respect ezaka mutuel. Donc ils appellent réciproque. So moni kulutu na musique, to na théâtre, to na ballet. Aza jaloux ya baleki. Donc à combien na musala on a par hasard. Moi je me connais ce que je suis. Nayebi ki ezala saï, ezala sobe, ezala vie de loin, ezala leader à misi, to bati bango to sekisa, nayebi ki ba okokanga te. Bango pe bayebi. Bango pe bayebi ki oyo ala ndenge moko na biso te. So tobi to bano sekisa. Donc miyebi. Faut miyeba, mutu soko miyebi te kufa na yo. Luka poison, quand tu as la pharmacie, tu as besoin d'un poison adulte. Oh, il y a combien? Poison adulte. La pharmacie, c'est pas été cagat. Il y a des alliés, il y a des alliés. Quand la pharmacie adulte, pour mutu, pour tambola bien, il faut miyeba. Si on miyebi après, oyeba, nous allons nous tambola. Après, nous allons sans ranking, sans problème. On n'y aura jamais. Bana on a pas manqué de respect na obisika na donc bango nyonso obima lobi nga na osala na théâtre na ko encourager yo mais na ko peso conseil te nga pour na conseil en tout cas Notre leader a mis, excusez-moi, dans la télé, peut-être le Global Petit, ça sonne très mal. Notre jeune frère, peut-être dans le Global Petit, peut-être dans les médias, on aura bien été, en tout cas, je retire. Conseil au peut s'arrêter pour l'année. Non, peut ça mon conseil te. Pour l'année. Congolais lelo oyo. Dans le wakana congolais na zongi. Congolais na un mode de vie moko bizarre. Congolais a déjà décision na ye, hein? A eu décision na ye. Mais tu vois, on a un problème na jo matope. Olungu comme ça ye, moke tout na nanu, hein? Prince Bakali. Nabia, je vais te passer le niveau d'anga, mon nez, n'a comme ça et tout. Donc, conseil nous sur Yoruba, on s'en laté. Alinga yoka, oui, on bima pas. Il y a là des gens, oui. Il y a ça, on est jamais que nous tout un conseil, Hazan a déjà décision. Comme les miens sont mon frère, personne n'a un conseil. Les Gabouina, ça, nous devons Keba. Hazan déjà la décision finale, mais on a yé ba Yoruba, on a propos, il y a ma donc voilà. Bon, tout le monde a moi en bas, la masse absolue. Moi, ça zone nyongolais, moi, ça zone nyongaï. Après, il y a un conseil, mais il y a été. On a continué à cadre, nous avons un cadre belé. Donc, cadre à Bolingo, Ezali, cadre à vie, nous avons vivre à Boye, Ezali. Batou Babo Sanada, nous le louons à moi, ça zone nyongolais, moi, ça zone. Ah, il y a un conseil, vous n'avez pas vous conseiller, il y a un moni, mais la décision sur les zones liées. Le bilan est ok, on a à fond de bino. Ça veut dire que Mabé. Donc, à fond de pas moi. À vous dire, à vous dire. Biso na Congo, na Congo. Congo la bossa na ke na bolingo. Il y a deux personnes, mais amour, il va n'a pas moi si. Amour. Amour, il va n'a pas moi si. C'est explicite. Moi si. La carte à couple. Soki. À lobby, à lingio les sociétés. Il va la baie et aux ala té. Hata yo mo va le forcer. Ato sali nengeni.
Moi, ce le lui, na lingi ye lisusu. So moni bato bazonga ni bongo. Et c'est là qui était le moi c'est d'andimagi. C'est la femme qui accepte tout ba bêtise on surtout mbala sala. Moi si azana mutema neti yo mobali ozana ngo. Mingi bazoka moi si neti être moko boya na bala ye na tsaina ndako azala kuna. Moi ça na mutema ndenge yo mobali ozana mutema. Donc moi ça zali partenaire na yo. Moi ça zali bato mingi bayebaka te babala me bayebaka te mwasi alamukaka na butu ba 3 heures atali yo pena na eloko c'est malali lisusu surtout baotala bakomela biso oui mwasi omonaka wana mwasi ayebi yo neti mwana po tokutaka pa bamama nga nasepelaka te soki moto azonéglige mwasi moto azoconsidere mwasi te mwasi aza être moko nanomona te moi ça nkesaka même ko retondaka soit lobby top bolingo pe sili wana alors on peut se exemple moko moi si biso mibali okoza na mwasi na yo mozo bima so na mwasi mosusu moboyi mwasi na ndako te azanika en place voilà mais mwasi soki sa bimi na mobali mosusu akendaka na motema na nzoto. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça qui n'a raté. Biso qui n'a rien en zoto. Biso qui n'a rien en zoto, mutema tiki na yo. Mais moi, ça qui n'a rien na mutema na nzoto. Moi, je sais que ça bimi na mobali mosusu. Il est esili. Donc, à ke na nzoto na mutema. Mon différence c'est ça entre biso na basi. Donc voilà. Donc moi, ça va être moko à respecter parce que azana mutema. Azana bolingo, azana mutema munene azaka na patience. Voilà. Le mystère c'est tout ngana oyeba na adolescence abiso to tala mystère c'est tout. Yana ba mo ebele to employeur to kango pa na. Koshina. Koshina balboso na mo duku, na kango pa la. Pièce mo bosanga na ba bombo fifi. Pièce mo kala boy. Na ba mère bip tout ça. Ouais. On dit que tu as tika ngo ya obimisa ba slogan ezokanga na bimisa trop mes pays na bimisa ka wana te oyo wa swabala voilà oyo yo kati na banzembo pa ya bafali koko fomana swabala ça me fait plaisir tsangi tsobolo ba carte mo genzi tsangi tsobolo bana balonga voilà ça me fait plaisir noko moya noko eza lega mama biya mama ben ngai na master na bombo fifi je le salue en passant to ye na ngo na kin bana noko no mutsu ça me fait plaisir so no muni kazo no balelo bana noko asaka na ngata bana noko do la yanke à l'esprit ça me fait plaisir de babilo ke belé wana baduku mbali bosanga na yoka moduku no duku donc ozo créer trop mo tala mboko reconnaissance ezate tiki bombi vomo kufa nango j'en ai plein. Mon bimisa ngo futa te. Et là travail esprit. Dans ma comme belé to na banu bimisa yo wa. Comment on appelle to changer na solution. Ni mboka na biso ko bombila. Vous êtes à mon dame. Non o gani solution flash. Nous sommes téléphone tano fona ka nzungu to atozo tantsunga. Ah non. Dans la besoin solution makasi. No gani nini? Mboka ko na Congo. Ba yebi ko tu va valera ba. Biso to ça ne to sanga ndambete atina biso ka kunda. To na swate. Neti kaka moko flash ningo seng moko kaka eloka liboso po mboka na biso pena ezwa elan ebonga Kongo na biso eloko tokosala tolongola eloko moko nanu ya liboso oza parmi basolution na zana mo bombanga olaninga bombanga eza mo oyo parmi babiloko oyo ezo enfoncer mboka na biso RDC na C. Na sens ni ba yelo ya parapluie toni. Voilà, bombanga c'est-à-dire Joe. Yebi Richard Lukao atonga kiyombe bombanga. Ah OK. Joe. Yebi gouverneur wana kutu tala makamba sali pona ba terrain mais bombanga. Joe,
oyebi pasteur wana makambo azosala tala lobi alobaki na nga boye mais pardon mpenza bombanga du fait que tozobomba bato mabe ekosila te yo osengaka babomba yo osengaka toujours babomba yo ntango obombi yo makambo wana bobombi ya babombaka moto bibombanga aza conscient ke makambo alobi eza ya mabe bombanga na ndenge mabe te ekoyebisa motu te ekoyebisa motu te na ndenge mabe te donc bombanga mpena akanongoloba boyi mpona nkombo na yo bombanga eza pa biloko ebomi mboka parmi babiloko eza 10 ni wana eza moko so toverifie tokomona mnake no bombanga eza na kati na niveau tout pa bapaster na gouvernement na bacorpe na couple bato na partout na mosala bombanga yango wana eza na bacause oyo kongola sokokodemare nini te eza ebele moko kaka lokolingaki moko donc mosusu wana talaka moko ekoti soki azwaki leki na ye engesaka yoka jo tika baleki mpona bengi susu mwana suka abengi mwana suka te en tout cas nayebi mpe te neti nga mpe esi motu na ngai jimi chimanga port de la chapelle bombanga lelo lobe na oboka bato te lelo mabanga eza te na émission jimi chimanga en tout cas excuse nga lelo mwana bwako eza te motu na nga dali Vancouver lelo mwana bwaka wa eza te toms matope na kine bo excuse nga émission lelo mabanga eza te et puis bon motu na ngai depuis la Belgique Yannick Kainga Monet invisible na Unish Banze la fleur du jour bolimisanga mpona lelo abaki émission lelo mabanga eza te donc le mwana bwaka bino eza te to nazaka na mystère surtout net ozao mystère lo batoni mpe lelo desina ko boka bango te bele na desina mpe na boka bango te neti balani lelo baki koboka bango te Gauthier Bele le roi d'Angleterre lelo boki ete prêtre de prêtre lelo mpe na baki Gauthier Bele le roi d'Angleterre prêtre de prêtre lelo na boki ete donc Jonas Kalambai lelo na boki ete Patou Malé lelo na boki ete donc aoregete makasi Richard Lukao aoregete makasi mpena lelo na bwaki ye te donc directeur fofe lelo na bwaki yo te donc lelo susi bakaka motema lelo mpena yango te lelo mpena tobwaki bino te donc liste bato toboka bango te bokaka motema bamichel matiaba le PDG bon séjour na kati ya France kanga motema chose te mais mystère nalandi leki na yo phénomène esobe annoncé sauf imprévu cette année événement à Stade des Martyrs ekosalama mpe sous forme à festival d'un côté phénomène esobe et l'autre ça y est arbitre vu de loin tout ça bonabo quand nalandi yango eza bainitiative parce que bino bozaka tout tendance confondue c'est-à-dire bokotaka na ndako ya pasteur na ndako ya nganga na ndako ya nani bozaka tout terrain bokotaka partout po bopesaka gaieté po événement ya bongo ya monene esimba qu'est-ce qu'il faut faire na qu'est-ce qu'il faut éviter. Merci pour la question na yo tosongaki na phénomène nadi esobi na pese bango te awa na poto tokokende mpona stade wana ngai na Anse Luzolo donc eza eloko moko ya liboso bacomédie tolingi okota stade de France au stade des Martyrs ou stade de France? Stade de France na nsima na biso stade de France kuti na nsima na biso donc stade des Martyrs donc toni totisango mofinuku mpona Congo soko beta stade fo ya na slogan bamosusu batiaki bapine bamosusu baodeplace yango bamosusu me ya biso bacomédien tokotisango mofinuku alors ndenge olobi na nga keso otuninga mpo esimba na mpo eloko nini okosala na eloko nini okosala te donc eza kaka bato baza le courant donc publicité totikila temps na publicité totikila temps na publicité et puis biso toza na frontière te théâtre ezalaka te ko banzembo ya mokili na banzembo ya nzambe théâtre chrétien théâtre boye na boye non tout aza na besoin koseka parce que koseka ça fait partie ya santé eza bathérapie moko c'est thérapeutique voilà donc na mikili ya poto tomoni ke batindaka bato bakende bakota théâtre baseka mpo elongola bango bastress bamakambo ebele voilà donc biso so na biso donc biso bato tosala théâtre
tomonaki ke faut tosala stade de martyr kaka na ne oyo mongo lobi donc biso tout sans exception mais ezali Ados Ndombasi napesi bambote honorable ye asalisaka théâtre na théâtre de verdure azwaki nga festival toseka festival toseka azwanga awa afutelanga ticket Air France enda logenga na même ligne na joie kuna en tout cas je le salue en passant cette fois-ci 8 fois-ci 9 fois-ci 10 fois-ci donc stade wana tozala biso nyonso bacomédien ya mboka na biso Congo po tosepelisa bato me na stade mais ezali entre Fiston Saïsaï contre l'Adi Esobe possible à bêta match aller allez bêta match na théâtre de verdure oh Esobe mtazwa ceinture Esobe aganyaka yango sikoyo Saïsaï s'entraîner trop na pesa ye entraînement makasi po ameka ko battre Esobe parce que Esobe a roi du rire très fort Esobe wana sans oublier Videloé à l'arbitre Ayuna je le salue oui bah qui n'a pas parlé à mariage là na madame Nanga j'ai poussé là Simba Justine Mata na Videloé donc parrain dans la parrain à Videloé c'est tout là conseil ce qu'on a là conseil premier fois non pied par un conseil mais nous ça rassemble des choses à surveiller ezaki nini eleka nini ezaki bazalaki na mwana matata moko ya mwa moke kaka yesko pare Justine abengi papa tala Videloé mbo ngasiko pare tombaki ye biso toyaki na kini nake natala bango oyebi ke nazoyi fo yoka mwasi oyoki mpe mobali oyebi ke mwasi alobi calmement mais Videloé makambo balobi awa eza ya solo eza nango donc abandi baexplication moko ona banda na ebandeli Videloé abandeli mpa ye basokiselaki tia ye nango na suka bon nakondane motu te bozomona pare nakondane motu te nayebisi ma fille Justine Mata lamba pare nga na nzala falia na mpona kata likambo ntango na sisolia tosololi na biso makambo mosusu oyebike jo natelema sake makambo yango esila yango moko bazela conseil lamba ntango alambi tolie tobandi oseka Videloé asekisi ngai nasekisi ti lere eleki basololi na bango toketika babimisi biso eleki nango bacontinue vi na bango namoni kozala bapara comédien ça va donc anecdote moi bien c'est-à-dire eleki lango eleka nango sanke napesa conseil mpo nazalaki mpe na conseil te abi seigneur na ngai nazoki novandisa couple oyo tosimba na mariage mais naza na makambo te nasala nini nzambe bisinga kobanga te kendeka nake boye eleki donc nzambe ye moko asali ke eleka nango ndenge wana donc voilà revenons na ndenge olobi ke nini tokosala po stade maintenant qu'est-ce qu'il faut éviter qu'est-ce qu'il faut éviter la division la division kolakisa division te c'est vrai que toza bacamarade te mosala moto esalaki tokutanaka tosalaka ensemble on n'est pas des amis toza mpe famille moko te donc badivergence ekokozala me kolakisaka yango na miso ya bato nde mabe mpona oyo bayokanaka te mpona oyo basolaka te na likambo ya stade de martyr fo tozala biso tozala motu moko donc ça c'est un de deux oyo wana eya yango moko mpo motu nyonso alingaka koseka donc stade wana bafunga baporte na 4 heures 4 heures kasi biso tosalaka makambo nyonso kaka na badifférence e bamosusu bafungaka ba 10 heures mais biso ma 4 heures porte efungwama donc okoti eza te kokoti ozozila ti te tokobanda okoti moko obima no okepe ndako omemi ti oye susu donc eza stade moko exception yango na évité bato ebele baya stade wana toseka en gros donc en détail tosekaka mais soki toseka en gros et puis tolingi mpena totika elembo moko ke théâtre congolaise esalaki stade moko bato baseki ti tozobima na koseka ti tokende yango na ndako na koseka donc ezala elongo moko bien ezaka ni oyo tozolinga toalete date ya bamusicien elonga nano po tolingi te tosangisana ya bamusicien papa ayaki asali makambo na ye asokoli terrain makambo papa ayaki to oyebi kutu te
Papa yako sani. Papa ninga yaki wana. Makamzo ngine na Italie. Hein? Oh. YouTube na bango na Italie. Bamani ke na bango. TikTok na Italie. C'est problème. TikTok na Italie c'est problème. Nini kuna? Papa ninga nzoka yaki wana au casse moko ya église catholique betaki. Otali ba betaki nduliki. Tout bon na été catholique, en tout cas félicitations. Bazana au caisse wana. Alors tant mesilaki papa prometaki bango ke ndenge bo beteli ndulo. Na otambula suna bato na ngati na tiki na Italie na banosa ba tourner na orchestre catholique ya Congo. YouTube peli. Ya papa na ksanini d'ailleurs kutu asala di planter na ndolo. Eloko ni nga ngoloba. Loko tete ma solote. Nzoka ninga yaki wana na Congo na butu papa balona ki Europe. Alaka veste kana iti bagapela alia. Alaki ngolo. Ba mona mo YouTube à Italie. Et sauf donc maniquer dans mon faut pas comme ça. TikTok Italie. TikTok Italie et sauf donc moi été. Ah non, problème c'est sauvé. Pourquoi on a besoin de ma mojo? Donc net on va nagi ne peut aussi ça. Voilà. Mystère. Biso na lobarango Platon na biso awa toujours vendre kaka ba talent na biso. To pesa bango ba honneur ba mérité. Ndeka to komisa ba artiste musicien. Toujours on a payé pour ça campagne pour la stade de martyrs et ba comédien. Toujours en tout cas toujours on a pour nango. Mystère to komi pratiquement na souka. Un dernier message na bato batalio lelo. Et puis, on to être au Boakate, en tout cas, excusez biso. Et puis, on a des annoncés. Voilà, merci beaucoup, Joe. C'est vraiment un plaisir d'avoir un plateau maillot. Malgré que c'est pas facile. C'est très difficile. Le calendrier est vraiment chargé. Merci pour la patience. Et puis, il y a un Kambezali. Donc, il y a un fanatique dans le monde entier. Qui trouve à Paris, awa, na auto signé contrat na maison moko en France. Manager na Pico na Pessimbote, président Patrick na Pessimbote, donc bientôt na la salle awa na Paris. Donc one man show, faut que c'est ça batou pour moi ko to vaina na photo bandawa. Ba stress les amis, ba caillou, ba nini, ba faut ba kota na bitili que non. Jour boye chaque samedi, chaque vendredi, bah je vais bana, bah il y a une salle monde du monde à Jamel. Donc c'est tout la comédie club. Je vous tamawa. Et merci maison de production bientôt. Pour les gars sous soir pour nous payer ça. Si, toujours on a pour nous en tout cas. Pour moi la fiche partout, pour moi donc pourquoi pas Congo. Pour moi on va parlement du rire, tout le monde va go, va inviter à moi qui n'a pas togolais, j'ai des amis. Pour va ça la comédie awa na kenaka au ya bango. Pesa nga idée ki Congolais face kaka pour eza distraction mususu eza kulungola mo ba souci moto aseka mingi awumelaka donc biso le zo sala biso toza focaliser na ba futilité comme beni ya koseka ezali oyo tosala ki oloto ki ba oloto ki ne place ya mabe to ye koseka et pas ya mixer ça donc bientôt les jours ya production na moi et pesa calendrier donc voilà. C'est moi tes ateliers locaux, pesa te. C'est une pesa kaka. Il y a ça bango qui balolo penza ba limisa biso. Lelo pena ba limisa biso et puis Jonas Karamba limisa ngai. Na lo pesa mbote te mais na lo pesa bato ba ko limisa pour congolais soki ozana papier te. Donc on a comment dit tabava. Tala ga mission nous sommes na moko. Liste bava. Liste bava pena bimisi liste na e. Atali pena patu malé. Azong c'est na président Jano Binano tête ndai. Maboko bank thème ya maman Rachel Fouta donc liste à Bava le quoi c'est bini on va dire Michel Mathiaba toujours en forme texte Mambote Oasis toujours on attend donc sans oublier Fondation Jetou Siatoula Fondation ya maman Jetou Siatoula tout est implanté mon équipe yango et ce qui parle kaka ya ba personne âgée pour que les nyonso orphelinat donc il peut pas faire mais bangi ba komi bo bandoki o bandoki non or que ba parents ou ba boti biso beto comme ba parents pour remplacer bango so ko kolika makasi papa na bango ndoki mama na bango ndoki baza délaissé la rosa na kabinda de nous comment un peu partout alors fondation ya maman j'ai tout ça tout là et donc il me pona ko sunga ba koko wana ba parents oyo ba boti biso to comment benga bandoki bayi mwana moke aleyote pourquoi ko yé poto
ou abandonner mon sommet, maman te, papa te, parce que bango, bazali, banzambe, nase. Donc, bango, ne banzamba, pas banzamba likolo. Donc, on a PC directeur, il y a Fondation Beauté, Guinée Oulouaka, Yazanakin. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mr. Setou, c'est un plaisir. Voilà. À chaque fois, actualité quoi avancer, tout ça la perle là, ceux qui ont pas du temps de permettre, oh, ils en ont là. Non, manqué. Pas d'abonnati. N'alina bongoté. On est congolais, 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 nous on a baya congolais sur le gars, congolais on a, nous on a eu. So congolais mo benga yo, nous on a eu. Y'a ngoko ça. Congolais sur le gars. So avec tous les respects, c'est le manquement l'ingéya. C'est le manquement l'ingéya. Manquement l'ingéya. Allons manquer mon thème, avec tous les respects que je te dois. So belingo binawana. So le gars on, on est en d'accord yo. C'est que Makamo bonnement kabona mabe. Donc voilà. Donc il a tout la souka mystère, plaisir à toi en tout cas de te souhaiter plein de bonnes choses dans l'événement. On a ça de mentir et ça la réussite totale. Tout le monde a ba market du rire, il y a Jamel organisé ça. Tout le monde a le parlement dans la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas chez nous? Na Congo ezate. Na Congo ezate. Batala ezali tozana ba comédie belé wazo masiko na bazaki liboso mais ba makambo wana ezate yama ba 7 fois-ci 8 fois-ci na zuma makambo na maboko donc malonde vraiment photo seka ya solo parce que toi na ba talent congolais tala ba mona nsusu et ça là que ma famille ouais à Côte d'Ivoire ezoivé ba nigérien ba bango bango moko tala le théâtre ba Nollywood ba nigérien. Comment te vendre non, on a un bon comédien, on a un talent bien, mais tu as exploiter mon terrain. Merci, Mr. Satoul. Merci, Joe Mato. Allez, d'ici là, Michel Kombe, Règle Royale, Ghislain Massamba, toute la grande famille, en tout cas, Congo Révolution, nous, numéro Yangoana, beaucoup de biso, la au revoir, bye bye, à la prochaine.